Allez, tant déjà, Maman Yambo, donc première dame du théâtre congolaise. Donc, ma fille, surtout même au Bissoto, on a un groupe. Donc, tant que jouer, donc ça dit Malamoko toujours se référer à Maman Ewaso. Donc ça dit ils ont déjà des souvenirs ouais Malam Matikepso. Ce qui est là qui n'a courage ou anaté, il y a ça théâtre Maman Moko dit Makosa théâtre tam susu. Peut-être na théâtre na Bissoto Ramibal tam susu zakana ba mamate. Donc souvenir kakwa tikelingate mais souvenir o atiki biso na Congo vraiment. Mati Kasongo Mati Kasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chenia, Ngouya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika, son matras de longue date. Quand même, tu sais. Aïe. Ouais, salut partout dans le monde entier. Naebike boza et belé bozo talabiso toujours. Sabino bo s'abonner toujours na Mati Kasongo News TV. Boko tika la jamais kozala dessus et lobi bomona biso na morgue lelo sou bomoni biso awa na libanda ya stade de martyr place ba déposer corps ya maman na biso Maman Ewaso tozo lela na bino ensemble tozo zo ba événement nyonso koleka na awa tokozo ba artiste ba comédien ba honorable pe bazali toko présenter bino tout le monde a bozo mona tango ba comédien bazo kende ko déposer ba fleur na bango biso tokoti elongo na ba comédien merci na bino bozo mona ba événement ndenge zo leka na toza en direct retour à ba comédien sur na ba kiti na bango nde tokoyeba na kozo comédien moko na moko expliquer biso réalité ya Maman Ewaso relation nini bazalaki na Maman Ewaso lelo nzamba zui molimo na ye et na pesi bino merci bo s'abonner toujours na Mati Kasongo News TV boko tika la jamais kozala dessus et wana nazomo na cameraman na ngai batu nyonso balandi biso na matanga merci na bino Mati Kasongo News TV bozala wana boko information ya sûr et quant à moi-même Myriam Mapoula de la presse les deux ma passe de la presse et bah bonne guérison à mon ami Tina Lash Neymar bokotika la jamais kozala desi merci na bino tozo mona ba comédien ton bazo kota et wana tozo kende poto zo ba image to lio kapé ba o bazo loba et c'est parti avec le caméraman je vous fais de gros bisous Mati Kasongo News TV bon s'abonner massivement merci à vous. Ouais, on est là avec Omar, bato ba travailler qui vraiment moi mingi na maman na biso o to bengi lelo hein babi Maman Ewaso lelo tozo Omar azawana nazomona mupanzi na déjà tonsu ya Sundiata pe azawana et tozo banana na Omar et puis aussi sana tonton Sundiata et président Omar comment na yo lelo a lobi tozala ki na morgue eza po maman na biso Ewaso a marqué yo moi mingi nde tozomona moi présence notre na matanga na non et ça parce que il faut to les na bato ba olela o liwe zali paté un jour ngai pe na bengama ya olala la maman donc c'était dans bengama la position au maman là on le ya suka la station nebe ko assister batuté après un jour ba ba Rolanda ngate molo ya liwana ngai donc il faut te ba Rolanda parce que même bi bezoba et c'est un amigo qui ne place ya matanga qui place à bisengo parce que la place à matanga on a la facilité à quoi ah maman zayi boye mais t'as la tribiso c'est ngai pe un jour pe na comme la donc voilà. Ouais, président Omar tozo kakepa na yo comment na lelo Maman Ewaso akeya tiki biso est-ce que vous occupez tant moi mingi ya ko travailler ne ba pesa bino rôle moko bino mibale té na zo temps na té faut la sincère na zo temps na té et puis faut balelo biso temps té ba maman de la si ba kolaki ba ko travailler sur des biso to roma on travailler té celui tout le monde travaille là ba robot donc presque chaque jour tu tournera mais maman déjà vu son âge
akoka su osala ba misala onde biso to anda osala te mais ko jouer na mama scène moko to tikali ko jouer te ba bon souvenir nini oyo monike yo Omar otikali nango et pas mama Ewaso azali susute atiki biso là ba œuvre na ye ba œuvre mama sali parce que ba bi artiste ba kana ba œuvre na ye ya ngalo mona ke mama na bomwana na biso te ba ututé to sa théâtre to anda ko landa ye na OZRT à l'époque et puis na ba groupe Nzoï donc c'est ce qui fait que tous ça va souvenir ya ba œuvre ya maman na moi ebele voilà et mot de la fin na yo ezanini pona bato bazolanda yo est-ce que bino botangi na matanga na bino kaka ba comédien ba ya ba musicien ba ya te to mesa na biso parce que musicien ba mesa ba landa biso te bien biso to la sabati biso za mtema malamu po to landa ba même na bango donc et là on a ko ba zaka ki akoba ki bravo l'artiste parce que maman sali carrière nae comme il faut et puis à Tigibiso à 82 ans d'âge ce n'est pas une petite chose donc voilà bravo l'artiste. Ok, merci beaucoup Ewana Ezalaki Omar de Moutouabande Koloba tozo poussa na place Tonsu Azali et bino na promettre bino boromo na ngane na ba pièce ezoya na mbala ya sima avec tonton Sou nazo poussa na place Sundiata Azali azo pesa biso pe moi extra ya maloba mukie ya mama na biso o uti kotika biso mokolo mwa lelo ha tonton Sundiata to bengo tonton to papa Tonsu tozane na matanga ya mama Ewaso a uti kotika biso Tonsu ba bon souvenir nini oyo tikali nango ya mama Ewaso oya makasi eza ko participer na histoire moko ensemble na mama yango nde eza ba bon souvenir vraiment to pasana ye na histoire moko ya producteur na biso major Bisadidi oyo ekomamaki epa ya la patronne Bellevue Kandi et ça là que na kata histoire wana to jouer mama Ewaso pe azala na kati donc c'est un bon souvenir pour moi. Et comment na yo Tonsu yo joue à Carole trop ya bampaka est-ce que batika lozwa mama Ewaso te ba pese lo kwa mwasi no lo kwa ya kolaki na pièce au bapesa ya batata mikolo non to jouer na ye mwasi na mobilité mais to jouer na histoire moko ya zalaki na branche mususu ngape na zalaki na branche mususu mais na histoire moko mais to tikala jouer mwasi na mobilité ndenge tamsu na jouer kana ba Shako ndenge na jouer kana ba Alinga ndenge na jouer kana ba Mama Boka donc na zona na occasion wana te mais comment na moto bo salana comment na moto yo bo jouer kana mais bo jouer kana rôle ki mwasi na mobate lelo azate akeya tiki biso oyoki sango ndenge ni na bon quant à moi na roloba que c'est un plaisir maman asaliwa ko ka osala na ba carrière na ye lelo nzamba zwiye nzamba zwi molimo na ye to kosenga kaka molimo ya mama epe mana kimia parce que na oya sali c'est déjà beaucoup oyo peut-être bandeko mususu bazwaki occasion ya kokoma na ba âge ya comité na ba carrière wana te bazongisi milimo na bango epa ya nkolo nzambe et biso ba oyo totikali to e ba ndenge nini ya remarcher de façon que toi atteindre ici il s'agit to leka âge oyo mama asali na carrière na ye nzamba sunga biso de façon que to sala yango quoi. Ok, merci beaucoup Babi Tonsu wana tozala kinae tozo continuer toujours car à place batu na biso bazali ba artiste comédien baza tellement ebele tozo ko ba toujours na kozwa kaka ba interview ko tuna ba question eza tellement ebele et wana nazo poussa na place ba misusu bazali et c'est parti avec les caméras.
Ouais, on est là avec Batunion sur le groupe Salongo. Tozo là toujours maman et waso na cadre ya matanga. Toza ba président baza ebele awa journée ya lelo. Toza na matanga bo kanisa te ke toza na fête libanda toujours ya stade de martyr. Et awa toza na président Esobe oyo lelo azo bato ebele pe babima na liste boy baza tellement ebele toza na président Esobe azo expliquer biso pe relation ya mo mukie o bazalaki nango ye na maman na biso oyo atiki biso maman e waso e wana na okoma place aza bonjour président Esobe. Ouais, bonjour. Président Esobe komona yo lelo na matanga ya maman e waso tomona ki o lobby déjà olalaki ba bon souvenir nini oyo za nango ya maman e waso oyo zo marqué yo poza la tout le temps na matanga. Bon, bah, bon souvenir déjà. Il y a Makasso na Koloba, des allées tant déjà Bazobengae, Maman Yambo, donc première dame du théâtre congolaise. Donc ma fille, surtout même au Bisoto, on a un groupe. Donc tant Bazo jouer, donc ça dit Malamoko toujours se référer à Maman Yawaso. Donc ça dit ils ont déjà des souvenirs ouais Malam ou Atikepso. Ce qui est là qui n'a courage ou anate. Il y a aussi théâtre, maman m'a dit que théâtre tam susu peut-être na théâtre na biso to ramibali tam susu zara ba mama te. Souvenir kako atika lingate mais souvenir o atiki biso na Congo vraiment. Yango ana yama. Na zoe ba susu biso tangu to quitter nouvelle Oenge to saler Lisboy donc Adogo de la paix au boyebi na combat de la paix Joël Adogo. Donc ayaka na groupe na biso aza mwana mame waso donc ya sala même pas demande d'emploi a sala ilo côté donc demande na ezaki sur appel mama waso abenga biso alobi na biso ke wana mwana ngai na lingi a évoluer na bino na Lisboy donc ça dit déjà eza ba biloko autant na mona la libongo na okanisa makasi. Et comment na yo oza lelo Esobe est-ce que oza chance te ya yo ko ba pe sope rôle moko ou bien yo moko créer rôle moko bo sala yo na mama yo te le côté za mabe makasi na zo chance wana te ya jouer na mama waso na même scène mais na zo chance ya rotala ye ba sur scène donc natala vraiment ba théâtre na ye trop temps na za mwana muke donc na bana Hollanda groupe Maboke ngale matro donc ngapena na za mwana oyo naza parvenir dans le monde du théâtre avant na sala yango na banda otala bakulutu na banda otala groupe Salongo ba papa Kwedi ba papa Masumu ba papa Shaba na banda otala même Lenzoi na omona papa Ngalfa na omona na ebi pena histoire ya théâtre na ebi histoire ya théâtre moi ndambu ba groupe Maboke na banda omona ba mama Impala ba mama Mayeno ba mama Ndola ba mama Waso ba fait Aliosh Kikwanganzala na banota la bango pena donc ça dit na banota la minzoto wela à l'époque ba takinga na banota la ba fait danga na ba trio das na ebi pena moi histoire moi trop parce que na banda ko la na marambo banda bu mwana et mot de la fin na yo ezanini awa mama na biso bazo mema corps na ye azo kenda ko pema na ndaku na ye ya kimia mot de la fin na yo ezanini pas artiste comédien est-ce que bokotika la ko soutenir bana na ye o batikali na sima ou bien bo posani kaka mame waso kaka lelo so ba donc toza na ba plateforme toza na ba association na biso ya ba artiste là je crois ndenge to bana ba réunion peut-être to yeba eloni to kosala mais pour na conseil na kopesa na ba comédienne kota la mame wa sonenga lali wana je pense qu'elle allait na 3e âge donc ça dit 82 ans ezam kiteza ebele makasi mais na moni ba ninga na ya lisano ba mama Impala na mona ba mama yeno bango nyo surtout ba koli donc na mona ba vienyo surtout to mona donc nzamba bateli bango ba âge pusani donc on a déjà tant on a bango c'est que mutema mabe ya la penate bambaso ya la kite bampese ya la kite basikame ya la kite yango nzamba bateli ba vie bateli ba mère ba koli boy mais pourquoi lelo génération auto ya sika donc to ebité soki mingi ba koksa ba âge oyo ba kuluto ba kominango parce que kimutema mabe le kito donc soki batiki mutema mabe te et aux la passe mais voto za bolam to sa bolam ponza mbabatela biso nenga bateli bakulutu ndenge lelo oyo mama lali na je crois lobby merci Seigneur parce que c'est normal
na ba âge déjà même yemoko ayoki mutema parce que nyongité. Donc c'est ça. Bon. Ok, merci beaucoup professeur. Merci beaucoup. Ouais, on est toujours là et babi groupe Salongo Mobimba, Torozwa Bango et wana na baluka suna sima, Tozo doit toujours ba image et c'est parti avec les caméras. C'est de madame Ekoyolo Catherine Alliance Mama Iwaso. Nous saisissons cette occasion pour vous présenter nos condoléances les plus attristées. D'abord à la famille et ensuite à la communauté des artistes. Depuis l'annonce de la nouvelle de ce décès, le gouvernement de la République, sous l'impulsion du président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, par les canaux de notre ministère, s'est impliqué dans les préparations de ces obsèques avec un appui financier et logistique conséquent de disparus. Nous voulons rendre à ce jour un vibrant hommage à Mama Iwaso, distinguée dans les théâtres télévisés par la groupe Salongo pendant plusieurs années. Les mérites artistiques de Mama Iwaso a fait que le ministre du genre, enfants et famille n'est pas resté indifférente en sacrifiant toute la journée d'hier pour commémorer, de par sa présence, la mémoire de l'illustre disparu. Sa mort donne l'occasion de rappeler à la communauté des artistes plusieurs projets qui sont en cours, notamment celui de la décoration des artistes méritants, de la modernisation du cadre juridique du secteur de la culture. Plusieurs projets de loi sont déjà transmis au Parlement. Il s'agit du projet de la loi sur la politique culturelle, sur la ratification de la charte de la Renaissance culturelle africaine. Le projet de la loi sur les droits d'auteur a aussi été élaboré en vue de prendre en compte l'environnement numérique et la lutte contre la dispose des salles, des spectacles capables d'accueillir des spectacles de théâtre et de musique avec une capacité de plus de 500 places. À Kananga, de la redevance pour la copie privée en vue de taxer les supports numériques et le matériel d'enregistrement téléphone portable pour compenser aux copies massives des œuvres sur les supports numériques. Un arrêté ministériel a été signé pour reconnaître la rumba comme un élément du patrimoine culturel national. En plus, un autre arrêté a été mis en place pour inscrire la rumba au patrimoine mondial et UNESCO. À ce sujet, nous invitons. Quand le bail qui est dans, on continue toujours reportage Nabiso à Tomoni Papa Johnny Tsakala. Bonjour papa. Oui, journée internationale théâtre, et ça journée à Kotombola té, et ça journée moko il y a bisengo na bisengo. Mais toye ko honorer maman na biso. Mais na poko na biso ko ne fête. Biso artiste comédie association NTPC dirigée par le président Masumu. Tous en organisation ya Bachaka Congo. Bano santola na batu mususu mais to préférer qui to ya ko honorer maman lelo après na pokwa to kina biso fête za mabete parce que maman akoli maman sali makamuni asali musala asali makama bien na mboka oyo Hollanda donc to ko ratete ezaka lokola pe journée ngo to ke ko honorer ye
ezaka journée on peut toke honorer na fête eza nango normal ndenge tokundi ye na poko toke fête eza normal ezaka journée moko le 27 wana hein toko nele journée wana merci le protocole s'il vous plaît. C'est directement la remise symbolique des décors. Ils sont tous dans artistes en danger. Une remise symbolique des effets de l'illustre disparu à son Excellence Madame la Ministre des Cultures et des Arts, Madame Astrid. Et très vives félicitations à tous les artistes congolais, les artistes comédiens d'avoir fait preuve d'une grande maturité pour une si belle organisation ensemble avec le gouvernement, principalement avec le ministère de la Culture et des Arts. Et la chaîne nationale d'avoir accompagné. De la commune de Baroumou. de yonkusu toza na yo lelo ana matanga ya mama Ewaso awuti kotika biso ba bon souvenir nini oyo tikali nango ya mama Ewaso mais ba souvenir on atika nango eza ya maboke tango baba na oloba maboke puis soki mama wana aloba mingi baba na opese kumbe Ewaso ngamo mama na nga babenga ke na famille to benga ka Ewaso parce qu'on considère ka bana oloba mingi et puis mama muka bana ko sekisa mingi et ngana za mutu a quartier na ye donc ngana zaki na Yerebu vers Chaba, Hollandi, Avenue Sport, et Simanango Befale, pas Imame Wasso. Et puis, Natangana Nevenae, Paul Lumumba, Naboina Robim Sabasekele, M. Sumazana qui peut Lumumba ya solo, et Azalarasiko na poto. Donc, on a yé, Pona Naloba, que Nazana Mawa. Mais en même temps, on a sepelé rendre hommage parce que dans le quartier, on a place où on a vendre la musique, tout le monde a benga Christian Kouassa. Tout ça, on a balabala presque tina ba mama et kangelina qui tambala wana bomoni ndenge na yebi ndenge bana ko kangela qui tambala fin des années 60.
Et bon souvenir yo lobi ki otika lina ngoka pona ekangeli na ya kitambala. Son excellence, lelo après kotika maman na biso soki molimo neke kopema na kimia. Est-ce que Brozala wana toujours pona bo soutenir li bota oyatiki ou bien pourquoi abandonner bango? Il faut le faire, il faut soutenir famille wana, il faut le faire, c'est obligatoire. C'est très très important. Tout Zala wana. En tout cas ngana ça nous pona Zala wana. OK, merci beaucoup son excellence. Voilà, on est toujours en direct de stade de Martyrs. Voilà, tozole la rare mère na biso ngana benge koko ya koko na biso e waso Theresia. Donc tu as président Kwedwis. Mes condoléances d'abord. Ouais, merci. Merci. Bozana mame waso bo bandi théâtre kala. Impression no ekozani par rapport ya omona lelo mama akufi. Bon, expression nanga eza expression esengo. Na ndenge ba honorer na ba observe na disons toloba depuis Corneille Bimaki na cinquantenaire vraiment artiste. Donc toutes les générations confondues s'organiser d'une façon il y a bien à Kitoko pour honorer Maman Ewaso. Donc et puis en plus c'est l'ango jour où ils allaient journée internationale du théâtre. Vraiment honorer na ndenge moko ya kitoko. Souvenir nini osango ya mère? Bon souvenir na o nasango ya mère ezali façon na ndenge azali ko exprimer aki na genre ya ye moko. Donc il a donné quand même un ton où yayi biso ba msuto yaki kolanda pour le salle aussi théâtre. Merci beaucoup. OK. Voilà, mes condoléances, Papa Koï. Impressionnant par rapport à Maman Teresa. Bon, un peu sur la Maraga, pour Maman Kei, mais là on a CPD, parce que à Oumeli, Mikolo, on doit qu'il y ait un coup final, comment, le majeur normal, donc un coup final, normal, à 83 ans, c'est que à Oumeli, la CPD dans mon mingi. Sauf que, on fait cette décoration en retard. Décoration, maman Wasso, mon yamote. Parti d'un bimba maman Wasso, parti d'un maman Wasso. Pas peur à la décoration, tant que tu es vivant, on peut scier le repas, tout ça là. On va se rendre au coup. Est-ce que c'est possible de vendre vos sols déjà pour rendre hommage à Sogi Moutazana en vivant? Ok, d'accord, merci beaucoup, Président. Boni papa. Bien maman. Papa toni toyeba mama Wasso pona yo azanani. Aza mama koko na biso abanda mama liboso sala théâtre onga na yebika yango. Ay mama Wasso porta nini na théâtre congolais. Wande na yebite na zala mona muke. Le retrouvaille après ici un podium et nous allons demander aux artistes et musiciens de bien vouloir s'exprimer. Madame la ministre Chantal s'approche pour s'incliner, pour rendre le dernier vif hommage à Maman Ewaso. Tozali Bongoko bete la Maman Ewaso Maboko Yasuka. Tozali Bongoko accompagné Tina Katia. Il y a Corbillard. Tozali Bongoko accompagné la cimetière. Maman Ewaso et Bélé Baeba qui est, tout ce Baeba qui était. J'espère qu'à travers Funérailles Oyo, pour découvrir Bongo Azala Kinani. Parce que Asala Kino Sala Kitoko. Nabayo Totikali, Toko Fiebo, Sala Kitoko. Voilà, chers téléspectateurs, Bozake Bele, Kolanda Bisso, Kobanda sorti na hôpital du cinquantenaire, Toye, Totamboli, Tokeiti, na place des artistes, na famille, na ye, tu te peux exposer corps à na stade de na Libanda stade de Martyrs, voilà. Voilà, bazoko tisa corps, ya maman na Katia Corbillard.
pona bakende kotika ye bisika oyo esengeli apema ya suka eloko toki kolobaka rappe à son âme à notre maman Ewaso Theresia oyo azalaki mpe journaliste abandaki kosala émission ya elubu na biso akomi kosala théâtre vraiment tolobeloko te tout ce que téléspectateurs bomoni tozalaki ne bandeli awa place bamemi mpe lisusu corps ya mama Ewaso corps na ye eke kopema na kima na nétropole bisika badepose mama na biso ba oto tikali to baka kotambola bien na mokili donc bomona kaka ezosala pasi ba famille bazolela ba camarade baleli ba ningane bele balali nzambe alola mais wana tozomona en direct Corbia déjà ezokende bozomona nde tozolela mama Ewaso esali biso pasi makasi merci na bino na bino bozala toujours wana pona kolanda site na biso c'est mon corps Matika Songo News TV merci Nabino Bozoa qui vraiment ton Nabino merci bomoni corps à maman Nabiso Nengezo Kende Boza tellement ebele wana nazo mona famille Mobimba toleli Nabino ensemble merci Nabibo s'abonner toujours na Matika Songo News TV et pas moi-même Myriam Mapula je suis là de retour Boko Sepela toujours ba fan na ngai nyonso merci Nabino donc c'est un peu ça toleli il y a trop. Matika Songo Kasongo Matika Songo bon. Garçon, lève-toi vite, abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, la lame qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Comment tu sais? Aïe.